Mbote na bino babone na nga nyonso ya Red Kilumbu Shembo TV na pesi bino bambote na bino eza wa bino ba bizu na bino nzamba pambola bino na ndenge pe ba msu balali nzamba batela bino na butu toza na lisolo moko tele na zeko pesa kaka information boyebi bino moko ke Koffi akokendo beta concert asa teki batike na Paris mais ba combattant balobi jamais Koffi akobeta boyoka sikoyo nini Koffi akoba pona concert na ye asa teki batike na ye sikoyo pe toza na télé-réalité Koffi yango wana boko nazo tchela bino bozomona pe sikoyo na tiki Koffi na tikeli Koffi maloba Koffi Olomide leka beta bango bisola concert na yo salare télé-réalité no ale Koffi kota beta masola concert na yo ok bye yo lobi okobeta ba kombata ba bio kobeta te nanya koza makasi ok Koffi kota siko na kotisio lobela bisola concert na yo. Ici à Paris, la bandit venait système à récupérer bana nanga quoi, moko. Eric Bossoye. Ah, on va voir. Donc vous voyez bien. Le 13 février, vous allez voir, vous allez comprendre aussi. Bon, on a comme Coco, il est dans son tête. Bonjour à mon nom. C'est pas trop. 4x4 Suzuki, donc il y a bien moins la paire, quoi, donc il n'y a rien à dire. On va voir. À bientôt. Vous êtes bon, intelligent, Yahweh vous a miséricorde. On se plaint archivé, Nambakisa mina parted dans sa SOS. Bana, sans intérêt, sans profit.
Déjà peut-être mon chauffeur n'a pas ça les luttons pour aller vendre la été. On nous a mal ni à greffier, ni à chauffeur, ni à avocat, ni moi m'en mettre à aider. Nous sommes dans banane na simple banane na Ça c'est chaud. Oh lobby, les amours. Oh patron lobby. Eza mokili nyamunyamu, mokili mayebale, mokili putu pata. Koluka gauche droite teka nzambe na. Mende, comment pendant 13 jours dans un collier ya mimi. Non mais là moi mais 13 jours pendant rien depuis quand la croisade. VM Beauty ya biso moko bato mangala eza awa na Canada. Ah. En route pour Radio Afrique Radio. On va faire un petit live avant You Arena. 13 février. Vive l'Afrique. A tout de suite, 11h, Radio Africa. Un petit live acoustique. Vrai. Vraiment, vous voyez, tu as mis là, réagi. C'est mon petit, tout ça. Oui, c'est son petit, mais il ne va pas former quand même. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas un péché. C'est pas un péché. Monsieur Correa, je vous présente Monsieur Kofi. C'est le designer du Paris Saint-Germain. C'est lui qui fait toutes les marques de tous les footballeurs du PSG. Ah, voilà. J'ai commencé par moi. Il a dit 2000. Il a commencé. À l'époque de Bernard Tapie, quand ils sont devenus la seule équipe française avec la coupe aux oreilles, ça va encore durer au moins 20 ans. Ah, t'as vu, c'est Marseille. Marseille, c'est l'Afrique. Marseille, c'est l'Afrique, mon frère. Cette année, la souffrance des Parisiens sera encore plus grande. Non, on ne pas penser ça. Vous allez sortir en 2000. On va dire ça. Vraiment, ce qu'ils ont qui est un bongo. Mais là, c'est ma micro-ato, yo ya bipene. Moya makasa, yo tina yi motuya. Mama, yo. Mama, yo. Papa, est-ce que vraiment l'ingaka, maman? Maman, est-ce que vraiment l'ingaka, papa? Est-ce que nous avons vraiment la safouille à Bolingo? La petite mépé dans sa comituna. Est-ce que ça t'est pour l'amour? On a la paix.
VM. Isola Kofi na viva la musique. Azalaka kopesa banzembo boyembela ye, to azalaka pe moko ba musicien lokola ba espérer ba dindo na kati ya ngoma ya musique. Non. Kofi azala jamais musicien effectif. Il y a groupe Viva la Musica. Il n'a jamais été musicien effectif à Viva la Musica. Kofi azala qui petit nanga. Petit nanga, nazala ye partout. Petit nanga. Asala nga surprise. Nga na ye ba te ka koma ka banzembo. Asa ki ne étudiant, ki na ba chiki na ye. Nga na toujours encourager ba ka ba classe. Dans wa kei na Suisse, na moni au retour ya moninga moko asaki kwa na Suisse ayelinga courrier euti na Suisse na Genève agwepa mutu atindelinga courrier yango na fungoli na kati na kutani na bound cassette audio na écriture na yoki bo ye mutu abani koloba lobi no voilà vie ngai na boye petit na yo mais c'est une surprise donc or que donc effectivement bon yé et azaki ko yé a tepo à kota na Viva la Musica mais il a collaboré pleinement et entièrement na Viva la Musica. La concert, il venait, il chantait comme tout le monde. Il venait dans la répétition comme tout le monde, mais na état na yé azalaki encore étudiant. Première fois où il y a Simbaki micro pour Ayemba Ngamuna Matsaï na scène à Bruxelles le 24 décembre 1977. Tangoana Kondo Mama Mobutu a été Kufa. Izalaki avant Bobanda concert, il faut Boye Manan Nzembo et à Kondo Mama Mobutu. Alors, moi me trouvant à Bruxelles, hier Azalaki na Genève, tant à Yoki Kingana yé na Bruxelles, il a fait de son mieux à yé à l'Aninga na Bruxelles. La veille. Naïbi Sengabi, bon voilà, oyebi que il faut na yemba nzemo moko ya mama Mobutu. Si tu peux déjà pour ça la moi écriture yango, to répéter on le biso mi balé comme ça lobi ngana ko yemba yango. Wana to sa ko la ngana yé metu moko na yepai na flat o ngana zwaki akomi nzembo na guitare to yebi biso mibale na bi nzembo na ko yemba ngonga ye moko te to yemba ngo biso mibale. Le 24 décembre na Kumbié to kena concert petit na ngati na Kumbié avant concert na podium na matière na podium première fois de sa vie asimba micro a yemba en public to yebi nzembo wana esili petit nanga ke avandi pe azila ke vienne abo wa siko banda ko pesa mingo banzembo ne mama ko mbani misatu si azaki na kaye na ye mobimba ya banzembo il écrivait des chansons pour moi azokoma banzembo pona nga azokoma banzembo pona yete azokoma banzembo pona nga pona ki vienne yi et en me regardant faire bon il a pris du goût et nanga sans mâcher mes mots. Bon, non, on a le barat toujours pour la hyène, on a le barat qui bravo l'artiste. Parce que, à quel ali kamunaïti na suka. Ok. À quel ali kamunaïti na suka. Olosi, yeti balase amaime, alaka se bolingo, okola se bolingo, sambela se bolingo, ekumana motema, ekusima la mokwe, azali sewayo, tika kolela lela, tika kosisa maloba, sekoya likambo yo, timukeka ya pasa,